Kabila doit avoir regretté de nommer Tshisekedi comme président. Et Tshisekedi doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Oh Seigneur, reviens en RDC. Ouvre tes yeux et ton cœur pour les... Je vous avais bien prophétisé. En RDC, il n'y a pas encore un président. Et le monde m'avait entendu. C'était vrai. Premier rappel. You know, I know. You know, I know. You know, you know, I know, you know. You know, I know, you know, I know, you know. Yeah. Où es-tu, soi-disant président? J'ai dit où es-tu? La RDC en danger. Hey. Où est-il, soi-disant président? Où est-il, la RDC en danger? Depuis que tu as été nommé, rien n'a changé, rien n'a augmenté. Tu n'as pas les pouvoirs. On sait bien que tu n'es pas le choix du peuple. C'est pour cela que t'as fou de nous. Partout c'est la guerre. Allez, c'est la guerre. Voilà mes chers amis, le sakombo te bandeko banso oyo bamesana kolanda biso na lolaka ya nguluzi kimbango. Ya solo bandeko bana somi ekolo Congo tokutani lisusu po ete tebisaki bino ke ya solo kamwa mutu ezali koshwa mwa moke mais sikoyo sawa toza kobunda toluka ndenge nini tokomeka kopesa bino basango po ete tobelelaka na lolaka nguluzi kimbango oyo ezali lolaka nguluzi kimbango tolobaka tout le temps ke le pays d'abord. Le pays d'abord parce que tu es comme on a que osé que les canmabele que le Congo il y a solo tu es comme la situation que bande que nous sommes venus comprendre que ah il fallait parler, il fallait dénoncer et voilà là nous sommes arrivés. Il y a solo bande que ban ensemble que le Congo il y a solo tu comme tu sais pela que tu sale musala makasi musala penda ya makasi oyo bande que nous sommes oyo ba bande ko beta mbela ya ko le que Congo, tu as besoin de leader politique. Congo, tu as besoin de leader politique. Tu es comme on a la fin que ce sont les leaders politiques. Les politiciens, les sikato comme les lots, tous en affaire. Na banani ba occupant. Tous en affaire. Na banani otondima qui sont comme des réfugiés chez nous. Les gens qui sont venus comme des réfugiés, aujourd'hui réclament nos terres. Ça se fait nulle part au monde, mais on voit ça, ça se fait au Congo. On dit, mais c'est quoi cette histoire? Oui, les gars qu'on a vu venir ici chez nous, comme réfugiés politiques, on a dit oui, laissez-les l'espace là-bas, ils ont des problèmes bas chez eux. Au moins, on met ça dans la bison motema Yamawa, Bango. Et voilà, nous avons des problèmes avec ces gens-là. Alors, faut-il céder? Parce que ces gens-là, oyo bazoko utiliser bango par d'autres, la communauté soi-disant internationale, les occidentaux qui utilisent ces outils rwandais, Rwanda. Bazoko utiliser bango pour exploiter ma belle le Congo, mais derrière bango. Nous savons tous qu'il n'y a plus de secrets, même banamike ba kolo noso na kate kolo Congo ba yebike Congo na biso, nous avons un problème parce que on avait accepté nos parents, nos grands-parents à cette époque-là avaient accepté ces gens-là comme réfugiés politiques. Alors, aujourd'hui, ces gens vivent, sont restés longtemps chez nous et réclament de devenir congolais. Ça ne se fait pas. Nulle part au monde, ça se fait nulle part au monde. Donc, vous demandez la nationalité, oui, on peut vous octroyer la nationalité par naturalisation, vous êtes congolais, mais allez jusqu'au point de réclamer les terres, que c'est chez nous ici, ça se fait nulle part au monde. Mais sauf au Congo, on communauté internationale sont là derrière pour manipuler les Tutsis. Qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Bateau bozo comme on a besoin de manipuler Tutsis, bazo Lukani. Là derrière, il y a les Américains, il y a les Canadiens,
il y a les Allemands, il y a les Français, il y a les Belges. Ils sont tous là derrière. Ils se cachent derrière ces Rwandais-là que vous voyez là. Et alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, maintenant, nous allons nous attaquer à ces Rwandais-là. Nous allons les chasser comme on les a chassés dans la Tanzanie, comme on les a chassés partout. Et puis, nous allons les chasser. Chacun de nous doit tenir Bananga, Joana, Tozako, Bengana, Bango, tout le monde, sans personne. Donc, l'opération zéro Rwandais chez nous doit commencer. Et d'ailleurs, c'est déjà commencé. Nous devons les chasser tous de chez nous. Parce que trop, c'est trop. Même ici, là où nous sommes dans le pays occidentaux, s'il y a un petit problème là, que à la communauté congolaise, ils ont essayé de faire ça, ils vont nous chasser sans pitié. On voit cela. Et pourquoi nous ne pouvons tolérer cela que non, laissez-les, il n'y a pas à négocier, il n'y a rien à faire, il faut les chasser. Voilà, les Kotobandi, la méchanceté, il faut les chasser. Nous devons tenir, d'ailleurs même les gens qui sont au Parlement, nous vous demandons, je pense que vous nous écoutez. Il n'y a pas autre chose à discuter parce que si vous gardez toujours que non, on peut parler, négocier, il n'y a pas à négocier. Nous allons nous attaquer à ces gens-là et on verra qui se cache derrière. Et ces gens qui se cachent derrière cet outil, je sais qu'ils auront problème comme ils ont vécu dans le Vietnam, c'est qu'ils ont vécu dans la Somalie. Ils savent que les Congolais aujourd'hui sont éveillés. Nous allons les mener une vie difficile. Alors mes chers amis, que chacun de vous doit se mettre debout pour dire, moi je défends mon pays et je dois chercher où se cachent ces criminels. Les criminels sont là, ces gens qui voulaient avoir nos terres par la force, ils sont des criminels. Ils sont plus méchants parce qu'ils ont tué nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos mamans. Et aujourd'hui, ils veulent prendre nos terres. Alors nous allons dire, nous allons nous apprendre à ces gens-là. Il faut les chasser de chez nous. Voilà, Bandeko. Comment sauver le Congo? Pour sauver le Congo, notre pays, il faut briser ce qu'on appelle le mur de silence. Mur, il y a peur. Il faut savoir maintenant, chacun de vous doit comprendre une chose. Comment chercher à savoir comment vivre sans peur? Moko na biso ayeba ndenge je dois m'adapter na caractère, na mentalité, je dois vivre sans la peur. Ça, c'est la première des choses. C'est ce qui tue, c'est la peur. Quand on a peur, l'ennemi sait que tu as peur, il va en profiter. Mais quand tu dis que je n'ai plus peur, je t'attaque, l'ennemi va avoir peur de toi aussi. Comment? Même s'il est grand, comment? Tu lui dis non, moi aussi je suis là. Je me tiens debout face à toi. Oui, c'est ce que les Somaliens avaient fait. Les Somaliens ont fait. C'est ce que dans le Vietnam, il faut adopter ma caractère, mentalité. Que non, vous Américains, vous Belges, vous Allemands, vous Français, on vous dit déjà d'avance que nous allons nous tenir tête face à vous. Mais il ne faut plus cacher. Parce que comme on cachait, on dit, ah non, ce ne sont pas des Banyamulenge. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière ces Banyamulenge. Changeons les termes de mots, arrêtons de se cacher là derrière. Disons la vérité que c'est les Occidentaux qui utilisent ces Banyamulenge pour réclamer les terres chez nous. On a vu, les preuves sont là, on a vu l'ambassadeur américain, et plusieurs ambassadeurs, ils étaient là, mais ils se cachaient. Pourquoi ils se cachaient si c'était quelque chose de vrai? Alors, voilà mes chers amis, n'ayez pas peur, c'est chez nous, et nous avons droit à défendre nos terres. Merci. Voilà, bandeko bana someko le Congo, adoptons l'esprit otokobenga, vietnamien, adoptons l'esprit ya kotelema, ya kobunda. Et Somalie pour le biso peut être relimbaté. Et on a biso na Congo parce que au Congo, quand on dit ça, tika bangote, baza mindele te, arrêtez cette histoire-là. C'est ce mindele-là qui nous mène la vie difficile. Nous souffrons aujourd'hui au Congo par la bango. Baza wana comme bato malamu. Baza ko, non, nous sommes là pour vous aider. Arrêtez. Tout ce qui se passe, les crimes que nous vivons au Congo, ils sont coupables dans ce qui se passe au Congo. Merci. Bandeko bana someko le Congo, mobilisons nos frères, mobilisons bandeko na biso nyonso, il n'y a plus rien à négocier, il n'y a pas à négocier, c'est question de se mettre debout. Ba o nyonso to koloba, le kola tant to koloba. Et il faut que chacun de nous, surtout vous parlementaires, il faut se poser des questions. Pourquoi le numéro 1, il faut
Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, il est là plus de 20 ans au Congo. Et il n'est pas inquiété. Il est là. Il est là. Il n'est pas inquiété. Bon, mais tout n'a pas pour l'année. Bon, mais tout n'a pas, il n'est plus au pouvoir. Bon, mais tout n'a pas, et il est là. Il est là. Bogotoro, Sabino, et Siganini, Kabila, en ce moment, Azali Kokende. Et il connaît toujours à gérer tous nos minéraux. Les minéraux du Congo, c'est toujours entre les mains du Hippolyte Kanambe. Félix Tshilombo sait que Tshilombo est là comme étiquette. Aïe, que c'est Kabila, Hippolyte Kanambe qui gère toujours les minéraux non sur le Congo, non sur le Congo. Et Mindele Obayebi Baza derrière lui, il les encourage. Reste là, on est là comme l'autre étiquette, les Congolais. Bayebi na bangote, alors, ils sont continuer, comme ils sont dans la distraction, nous on continue. Ils continuent à exploiter les richesses du Congo comme ça. Et nous autres, nous sommes là. Et toujours qu'on est là. Attention à Nekoto Téléma. Numéro 1, Hippolyte Kanambe là. Numéro 2, Otoko Benga Alexis Tambo Mwamba. Hippolyte Kanambe est un Rwandais. C'est connu de tout le monde. Alexis Tambo Mwamba, un Burundais. C'est connu de tout le monde. Numéro 3, Janine Mabunda, un Rwandais, une Rwandaise. C'est connu de tout le monde. Et alors, quand vous perdez votre temps d'envoyer les photos, mon identité à telle personne est sortie, il est vraiment... Vous pensez que ces gens-là, ou de la communauté internationale, vous voulez que les messages arrivent. Ils ne savent pas que ces gens-là sont des étrangers. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que ce sont des étrangers. Mais comme ils sont là pour leurs intérêts, ça les arrange que le pays soit en désordre. Aujourd'hui, Nakatia jungle. Ils ont arrangé Bango. Et alors, Bissot, ça ne nous arrange pas. Regarde, aujourd'hui, les gens souffrent en Europe. Nous, nos places ne sont pas ici. Nous devons être chez nous. Et pourquoi nous ne sommes pas chez nous? Parce que les autres préfèrent que nous restons ici et ils restent là-bas pour voler les richesses du Congo. Merci, Nabi. Alors, mes chers amis, bande Kobana Someko le Congo, bon Lukate, to Lukal Soute Makambu, Yako justifier ma identité na bango, to le baka identité na bango, a so ko identité na yepoye, ba yeko comprendre mindele bakoye bake mindele obozoko kanisa mindele ba yebi identité ya tout le monde. Ba yebi ke o wana azali fils ya. O wana azali boy ba yebi ti ba place ka bango wana ba yebi. Ça ne sert à rien de leur informer. Alors nous tenons le coup et c'est le moment de lutter, de se mettre debout pour défendre notre sol. Quand tu peux comprendre, merci. Kinshasa, incroyable. Les autorités de la ville de Kinshasa préfèrent construire des cimetières que de construire les hôpitaux. Jean-Claude Ngobila, un sorcier. Ici maintenant n'est pas, il y a Oba Benga qui oyo Mumeli Bangi. Oyo alongwa ki liboso na Congo ya André Kimbuta. Jean-Claude Ngobila pe aye abani ko construire ba cimetière. Cimetière moko moderne na komi ko construire ce ko mon ba dala ngo partout na mona ko pesika na maoto. Mais c'est quoi cette histoire? Bande ko bana somi ko Congo eza ya passe minga ko mona ke Jean-Claude Ngobila au bien de construire les hôpitaux. Non, et il préfère chercher parce que bango ba luko ba doit kufa bandoki. Ba sataniste bozo cha bango bokanta ko bongistra bino fil. Voilà, abaniko luka atchele bino ba cimetière. Là ko créer ba cimetière bano souhaita kanini. Quand quelqu'un préfère construire des cimetières, souhaite ko zalaka nini ko bomaka batuno po ba kufa kebele ba kunda ka bango po ya zwa ka mbongo. Oui, voilà. Oyo bitumba tozanango na oyo ezokena kati ko Congo. Jean-Claude Ngobila aben a construire cimetière moko ya kafu. Est-ce que bino boza komona to toza komona te? Ba parlementaire boza komona to boza komona te? Pourquoi encourager que baton ba sala ka ba cimetière ou bien ba construire ba hôpitaux oye ba na ko soigner ka bato? Voilà, bino ba représenter un peuple miso na biso epai na bino. Pour population à Congo ba yeba na bango te baza ko yebelo ko moko te me bino ba parlementaire, bino ba représentant du peuple, c'est à vous. Je dis, c'est quoi cette histoire? Où il a pris cet argent pour aller construire le cimetière? Qui l'a demandé de construire le cimetière? Le cimetière, c'est la patrimoine de l'État. Mais comment il va priver, comment ça va cimetière? Voilà, et comment grave. Bandeko, totie bino miso, bokeba. Bokeba bino ba parlementaire, ba sénateur, bolande la makamboyo, pour nini, l'autre construit des cimetières. Comme
Kimbuta asalaki yepe ake na lolenge wana ake pe osala cimetière. Kinshasa, budget ou bitin. Kinshasa, le gouvernement a voté budget to bazo présenté bitin. Bitin bandeko masusu ba bitin za nini? Bitin zalaka oyo ba meyibi ba ke ko yiba ba yeba partager. Budget ezalaka oyo ba fonaka pour l'état pour na pays mobimba. Différence yango wana. Alors, toza ko yeba te oyo bato ba votaka na Congo. Où le gouvernement vient de voter un budget, le gouvernement approuve un budget pour 2021 en hausse et en équilibre. Oh là là, voyoka, en hausse et en équilibre. Alors ces gens-là nous prennent pour les idiots, pour les imbéciles. Et tandis que c'est pas des imbéciles, pas idiots. Comme les imbéciles, pas idiots, comment ils sont imbéciles, comment ils sont des idiots. Dans un pays, dans le monde entier, quand on vote un budget, le budget est compté par le nombre des habitants. Oui ou non? Oui. Le budget, parce que le budget de l'État, ça couvre exercice non seulement à Nemobimba. Comment est-ce que le gouvernement ou l'État prendra en charge les habitants? Et quand on dit un budget de l'État, c'est-à-dire qu'il prendra en charge les habitants. Donc, s'il y a 85 millions d'habitants, le budget doit compter par rapport aux nombre d'habitants. Le budget va voter pour nourrir, pour les en charge, transport, santé. Nous sommes, il y a habitants, n'est-ce pas? Oui. Et alors, tout le monde a beaucoup de budget, il y a Angola, il y a combien? Bon, il y a un budget, même il y a Brazzaville, il y a combien? Il y a Congo-Brazzaville. Bon, il y a un budget, il y a Rwanda ou un pays Moussou. Il y a combien? Bon, il y a un pays où il y a potentiellement riche. Où il y a un pays non sur Afrique. Il y a un budget na bango, il y a un passé, il y a 5,45 milliards. Donc 5 milliards 400 et quelques. 5 milliards. Avec 85 millions d'habitants. Incroyable. Déjà incroyable. Alors, les gens pensaient que ego komata budget yamboka et ça il fallait komata même moitié 40 milliards. Non, mais 5 milliards. 5 milliards pour 85 millions d'habitants et l'étendue Nyonso va créer encore 26 provinces. Est-ce que vous voyez ces gens-là raisonnent? Au besoin que moi na cravate, ce sont des idiots. Bato besoin mon ba check cravate wana oh ils sont au parlement donc ça dit que ba fotaka pité na bango donc ba lebino ndengni muy autre yi ba poto partager. Alors le lot est commis combien en 2021 ba le budget commis na 6,8 milliards. 6,8 milliards oh yo ba voter ba le budget en hausse. Est-ce que ces gens-là raisonnent? Donc, ils ont raisonné, mais pour la banque, ils vont se rendre compte à personne. Ils s'en foutent de vous. Que vous en avez transport à Malamu, que vous en avez santé à Malamu, que vous en avez maille, régie de eaux à Malamu, que vous en avez courant à Malamu. Ils s'en foutent de vous, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que bon, va voter pour se partager entre Bango. Donc, c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont voté là, c'est l'argent où va se partager entre Bango et Bango Miyibi. Alors, comment c'est, qu'est-ce qui fait que les Robisso ont continué à accepter cela et surtout en découpé, bah éviter que il faut tout tellement tout bien na bango nyonso, tout tellement parce que surtout quand ça que non par des marches pacifiques, mes chers amis, nazo linga ko boss sabino que chacun de vous, abisa ndekona mutako lobela bino makama marche pacifique, plus jamais de marche au pacifique au terme sur bako cha bobo yango. Et là, c'est la révolution populaire. C'est par cette révolution populaire que nous allons mettre tout ce monde-là où ils vont profiter de l'ignorance et ils vont se croquer. Voilà, où gestion mboka, il y a voleur et comme ils vont voter pour la poche et non pour un pays mobile pour être congolais à s'en sortir. Exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Katia? Affaire nakata Kinshasa nakata parlement affaire Minembwe nakanisi bandeko ebele oyo bazali koyeba te engindi nakanisi babano kansake ezalaki facile
bakanisa ezalaki facile pour lelo bamonte stratégie na bango. Le grand idiot et l'idiot numéro 1 alobi tétété, attendez, moi je vais tout d'abord bouger, je serai à Bruxelles, et alors après moi vous allez déclencher cette affaire là, je préfère de ne pas être là. Ils pensaient qu'on était des idiots tout le monde. Et alors l'air à Kimaki a déclenché l'opération wana ya Minembwe. Et lelo bakomi ko wangana. L'ambassadeur qui dit non, ngala comme par hasard na zalaki kuna na yebaki na koma kuna wana musote ngai pe ngala zalaki na kelenge na nga mission wana te na kelenge makamusuzo pona nini pona bravo, faut se dire bravo, bravo le laka mvulusi kimba, bravo bandeko nyonso ba combattant ba résistant, bravo bandeko baza ko sala na kati ya Kinshasa les ba o nyonso oyo journaliste o nyonso travaka pona intérêt à peuple congolais nzamba pambola bino apombola bino tolobaka ya solo to réussir ko laksa bango que nous sommes aussi capables de faire échouer ces plans à bango. Vraiment bravo à tout le monde. Au fond de lui, à travailler comme nous autres. Moi, je suis très fier de moi. Je dois dire que oui, on a travaillé sur ces dossiers. Les autres avaient peur de travailler sur ces dossiers. Mais nous, on a travaillé sur ces dossiers. On sait de quoi on dit. Franchement, il faut se dire, en tout cas, des passages. Bravo, Papa Mafolo. Bravo, Maman Congo. Bravo bandeko na biso nyonso oyo bolina biso lo laka mvulusi kimbangu, et bravo ba oyo babani ko yebake lo laka mvulusi kimbangu est la seule et l'unique chaîne sur YouTube oyo pesa quelle formation solo. Et voilà fumi na biso to bani ko bukango, et bandeko na kanisi bino ba parlementaire boza na kata parlement na kata sénat, vous êtes nos frères. Sans vous flatter, on ne peut pas vous flatter. Nous sommes là pas pour vous flatter. Mais tout ça veut dire que vous avez un biso. Mais bon, moi, vous avez vivre dans le parlement avec ces tout rwandais. Banani ba permettre que ba tout rwandais wana ba koma na niveau ba komi ko finga biso que toza mayele te bango ba l'équipe biso na mayele, mais tazi ba ko tanga na Congo comme ba réfugié na mbongo na biso ba congolais to tangisi bango et ba ninga botra biso ma mboka. Donc ba ninga botra biso mboka pour na biso ba na pino, n'est-ce pas? Il faut l'accepter. Il faut accepter la faute na pino. Donc ba ninga botra biso mboka pour na biso ba na pino, parce que si vous avez bata mayele bonga boyoka o nyos tu wana te. Bon, toko féliciter quelques-uns parmi vous o ba telemi pona ke ba bouye ba lo ba vérité ya oyo ezali koleka sikoyo. Allô Mama Congo na kanisi intervention rapide ezali parce que tozali na 4 émission. Mama Congo lilobeza nini? Losako Papa Mafolo, losako na bandeko nyonso. Intervention na ngai ezalaki journée à lelo ndenge tomolaki ba parlementaire bazalaki basengaki Robert Roy aya kosala explication mpona makambo oyo ya Minembo, likambo ya komina Minembo. Vraiment en tout cas engouement wana en tout cas tomoni ba parlementaire na biso batelemeli Robert Roy. Donc na landi Bravo. Bravo à tous ces parlementaires. Bravo. Pour une fois, bravo. Mon côté oyo lobaki à côté. Donc bango nyonso bayaki na monoko moko ke batuana baza bapaya. Il faut une doivent sortir. Il faut pas. Merci. Mutoyo nde penza abeti makasi mama Eve bazaiba. Bravo. Batuana faut qu'on dise maman. Baza bapaya. Bayaki pa na biso basali biso loma topesi bango nationalité. Elongo esu nationalité topesa bino esu mabele. Voilà. So topesi bino lelo mabele lobi tokomona bambololo bakoya kosenga mabele. Tokomona basoudanais bakoya kosenga mabele. Bango nyonso wana batiadia bakoya kosenga mabele. Bon siko so biso topesi bino mabele nyonso biso totikala nani. Voilà. Donc ezalaki vraiment bango nyonso et puis Robert Roy, la film qui est dans un moment où donc mis sur Robert rouge. Donc, aux hommes, on a pensé le rôle à Diabolo, il y a mouqué, donc mis sur les hommes, il a pas il est petit côté, bêta côté. Donc, quand il mort à Zaraki Nango, alors, à Goya, mercredi, pour répondre, bateau, nous sommes au Bayaki, en tout cas, et le Moroka Kabande, Kinshasa, Bazo Senga.
na badepute bandeko ya badepute basepelaki ndenge tolobelaki ke bazozwa bamenace en tout cas tocontinue tolemba te parce que mboka wana ata bamenace bango balobi bakotika te donc biso mpe sikoyo il faut kocontinue koappuye bango baaction wana bazosala yango sikoyo na kati ya parlement donc bazokanga makasi baza bapaya donc alors vraiment oui biso sikoyo koto il faut koappuye sikoyo biso mpe tolemba te parce que bato wana baza mayele moko ya mabe bakoki kosala totika baparlementaire base défoule après ntango bakose calme alors biso topusi agenda na biso sikoyo tocontinue na likambo wana tooblige bango donc il faut Roubaix a démissionné de lui-même. Donc, a démissionné, donc pousser Roubaix à démissionner, donc pousser vraiment que va annuler ma gamboane. Donc, donc, il y a une annulation. Donc, le matin, bon, si on aussi au gangi, il faut continuer pour la tomoni déjà. Moi, si il y a RFI ou Sonia Rollet, a bandi déjà coaché ma publication, mon corps. Oyo ezokende à l'encontre ya bakongolais donc ça veut dire que bazosakana mpenza bakanisaki mpenza bakolekisa likambo yango comme une lettre à la poste donc banyatanyata biso basakana na biso mais totika te parce que koganga na biso ezozongisa bango nsima donc il faut tocontinue koappuye kaka wana likambo batuti likambo ya rubewa kobeta wana ti tokozwa gain de cause. Merci, papa. Matondo, ezali kambo ko démissionner te, mais ezali kambo ya ko chasser tout le monde. C'est-à-dire que bandeko, to lo baba terme o esengeli ko tcha na place. Son pas les potes pesa bango temps parce que comme on a vu que bazab étranger, ba ina mabele na biso sakani comme biso awa, ceux qui peut sakani ba ko refouler yo. Awa na poto, ce que ça il faut pas que on déclarer mabele moko ya bango, obino mabele comme ba ko refouler bino nyonso. Et alors, nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les refouler aussi. Il faut les chasser chez nous. À vous, parlementaires, c'est-à-dire que, voilà, Bobake Tondi Makabinote, Tondi Makasoki au Salé Makambo Malamu. Ce au Salé Makambo Malamu, Tondi Mabino. Et voilà, te féliciter, bah, oyo, bah, passer un acte. Vraiment, bah, like, Nabino, et ça, la biso plaisir. Là, ils sont, bah, ça, qu'on a biso. Tondi Mibino, bo porter, bo Salé Kamwa, acte, y'a le bosso, ou le biso soni. Et alors, tout le monde Sony nous sommes avec vous, population na biso est derrière vous, tout le monde la population tout, tellement chasse na touti nous sommes, na expliqué bino, bato y bazaki na kata Tanzanie, ba benga na bango nous na Tanzanie. Na Tanzanie, ba benga na bango, pour baza ba race ya vipère, ba race moko très dangereux. Bandeko, toyo kabango, tolo bateke, n'engzaï kala, peuple congolais, peuple hospitalier, bandi marabiso pour il y a plus d'hospitaliers. Au moins, c'est que nous sommes arrivés na bango. Quelle humiliation. À cause de qui? À cause de, oh, pour ton dimarabatou, il y a plus de questions, on dit ma batou. Batou, on va être criminel, on va bomber le biso bandeko, on va bomber le biso parents, on va violer le biso maman. Alors, biso na bango, il faut qu'on baigne tout le monde. Voilà, papa ma follow. Yom to landi discours, landi message na kata parlement, nino yo kel biso kuna, malobo mboka yo. Losako, papa Sayala, losako, mama Congo, na pesi binu nyonso mote, lokola bozoko landa biso, na pesi pe bandeko nyonso ba oyo ba yesika na kati ya singa oyo lolaka ya mvulusi kimbangu. Nkembo tokopesa na ye moko nzami Congo, nzami oyo bakoko na biso nzami ya mvulusi kimbangu. Topesi matondo mingi na ye moko mvulusi kimbangu, mama Kimpabika na bitumba oyo azobonakisa biso ke mungunya na biso amatakita tokotika yete jusqu'à 5 heures azonge pa uta sinon ye moko aboyeba epa ya kokende matondo mingi. En tout cas na pesi lolaka ya mvulusi kimbangu vraiment ba félicitations ya mingi na mosala lolaka ya mvulusi kimbangu azokosala mpona kosensibilize bato kulungula baoyo nyonso bazalaka na coma colonial
babiyeba pour que nenzela moko. Vraiment mosala tozo kosala bino bozo kosala biso nde tozo kotia bino mwa poids mosala oyo bino bozo kosala epesi mpenza impact monene parce que on ne peut pas comprendre qu'un Congolais atelemila un ambassadeur et surtout de sur quoi ambassadeur oyo bino boba les Américains kusimba kuna te mai hama kumi lambo c'est-à-dire lelo soki mai hama bisika azali il faut ayeba malamu akanga kaka maliza zonga parce que eza funa tina te badepute d'abord avana kitarase en général baonga na landi bato kubitula de quel droit une ambassadeur avec quelle autorisation azo peut circuler bakwe nyonso ya kati ya pays incroyable. Alors, moi, je me pose la question. Pourquoi c'est seulement ambassadeur américain, ambassadeur russe à Congo-Salamote, ambassadeur chinois à Congo-Salamote, ambassadeur à Congo-Brazzaville à Congo-Salamote? Pourquoi Kakaye? Alors, d'abord, il faut comprendre que na Salwana, député Wana, la moitié bazaba touti. Donc 50% sur le bazaba touti, 15% sur les 50 qui restent. Bazali bana batuti, babotamisha que maman congolaise, papa mututi, ou bien papa mututi, maman ainsi de suite. Soit 35% wane tikali, bazali 10, bazali wolo basombi, 15 à peine, bakongole bakoyo babandi kubiye bako. Njoka ndio tuvanda kana constitution to signer parce que Bamili bazali wana basali le mandat plein depuis 2006 batubla bazala kaka wana député utusu kuta alogi ngai nazali wa depuis maréchal Mobutu. Donc il faut trouver bien que d'abord nyonso wana eza maboko batuti nazalaki kolanda toujours nani oyo mobengi soki Jeannette Kanambe Kabila aloba nayoka ye namu mais bapesi ye donc na liste babengi nayebi te soki ekokontinue soki ye mpe akointervenir nayoka aloba nini par rapport à minemo donc bametre badepute oyo lequel ko tozo koappuye bametre à nu nani Robert Roy. Robert Roy, on ne le reconnaît pas d'abord en tant que ministre d'État chargé à la décentralisation, mais d'abord à un mercenaire depuis AFDEL, député Mougalobi, à Kobanek AFDEL. Boye, Bozongi, Okumina, FCD. Bozu le Minemwe, donc région Wana et Zalaki. Donc pour dire que ce n'est qu'une simple coïncidence, ailleurs c'est que bien. Dans FCD, Minemwe Zalaki, un territoire conquis, nous allons percevoir la taxe, il y a FCD. Après dialogue, au commis vice-président de la République. Donc, en même temps, M23, ils ont fonctionné. Mais même, nous n'avons pas vu. Maintenant, au commis ministre de la décentralisation. Comment directement Kakanami alors que, quoi, monsieur, censé que qu'est-ce que vous appelez là, les territoires ou quoi, ma commune, et ça vous précipitez directement à Kanaminem. Donc, ils allaient plan, et Oyo, ils ont mis là, et Obima, Sika, Oyo. Curieusement, Moka ya lobby, non, na sime comme, na kanye comme ya moi, si Moka na Oloba, c'est qu'elle a dit, là, tu comprends carrément que si c'est une pute, ou bien c'est une touti, les deux. Il faut faire le choix. Parce que moi, c'est pas la pourquoi vous avez attaqué le ministre de l'État? C'est-à-dire, il faut vous dire d'accord, quand nous avons que ça, le regroupement, comme on avait honorable Geneviève, il dit, vous parlez de la haine, vous vous acharnez contre le ministre de l'État. La communauté, tout vivre dans la communauté, nous sommes en paix. Donc, la sécurité, mais là où le bas blesse, sécurité en paix.
Vous comptez d'abord comme FCD. Pardon, comment on dit, AFDEL, FCD, gouvernement. Vous avez un gouvernement, vous comprenez les choses aussi qu'on a, no kunda, no job. M23. Maintenant, Mouka Bitumba, Mouka Kotora, Mouka paie encore Yandengeli. Vous savez, Amani 1, Amani 2, Amani 3. Ce qu'on va faire encore, caravane, il y a paix. Paix en gros, et qui vous confisque la paix. Et comme il y a un problème, mais ma place, monsieur Bazo, Fumula Lokola, la rébellion, moi, c'est ma bonne à l'objet. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est pas dossier à. Il y a la rébellion, ils ont dossier Moussoussou. Bon, peut-être, mais je vois qu'il a allumé déjà, il périt déjà moto, et Bandou Kopé, ça certains députés au Bazaba congolais, et Bandou Kopé, ça va au Kanga, c'est-à-dire Makamoyo. Donc, les Bandiawa, et le Souga, Sugoté. Moi, je ne plaide pas pour des séances, il y a poste, il y a Robert, ngai shikoyo na zolo bazonga na mboka na bango. Merci. Bakende, on n'en a pas besoin. Il y a un ministre. Non. Attendez. Merci. Position dans l'ango, on a relevé la député, on a relevé la députée. Parce que on nous suit de partout, même les médias sociaux. Il y a ambassadeur, explicitement à travers Bishop de l'autre. Comment laisser un simple ambassadeur qui n'a qu'une mission diplomatique a connu en même temps mission humanitaire, qui lui donne les droits et avec quelle autorisation à jour sur pied. Alors le ministre des Affaires étrangères est interpellé. Et évitez, je pense qu'on a dossier au Oyo, dès qu'on a laissé circuler, il savait que Mike Hama, que normalement ils ont dossier au ministère des Affaires étrangères, comment on laisse voyager un ambassadeur comme ça avec quelle autorisation. Voilà, je pense que c'est ça que je suis en train de suivre. Et Zali Makamoto, vraiment, ma félicitation à Mini, na Moussala, toujours au Sala, parce que la clé, il y a Mboka, les Anabiso, il faut pas que. Tout ça va dans le climat. Nous n'avons pas besoin de diplomatie, on n'a pas besoin de ça. Système est payé, puisque tu as un système. Papa, ça y est, on a fait Maintenant, ne peut pas m'affolo. Yasolo Bandeko, c'est à nous de décider. Les Congo nous appartient. Donc, c'est à Bichot de décider. Et ça, Bango de décider que peuple, population, binonde, décision à souken à ma boko na bino. Je vais vous apprendre une chose. Pour la nangaï de près, très bien. Vous savez quoi? Bato yo batuti baza plan na bango ezalaki na Congo kakate. Batambola ki na ba pays ebele. Batambola na ba pays ebele. Mais pays oyo est détecté ki bango bato ali boso que sont de très dangereux ezalaki Tanzanie. Ba Tanzanie ba lebi bato bango kota na vitesse. Ba ko mpe ba ministre, ba ko mpe ba généraux na kati ya Tanzanie. Ba zwaki ba poste pe ebele. Tanzanie va le oyo baza ba vipère ba sokola bango nyonso. Alors ba sokola ki bango avec la pluie à population le dit non, on en a marre de vivre avec ces gens des criminels. Ba telema ko ben qui croyait parmi nous que cette histoire a miné ko baleke la bango et ko be sala bango makamoto ba non dimate ba non mona biso pamba tata mama ba mono su pamba te. Papa, maman, politicien, c'est la consigne et où t'es pas à politicien. Oh, fayu la koloba. Bomoni, boserek fayu la lobby. T'as sikoyo. Makamuneng parce que bango bato opposition, il fallait pas banda ko bimisa oyo. Mais fayu lu ambana ki ni avana ki ni. Paul Sabino nini. Bato na ye. Bomoni bondimeli ngai. Bo pesanga bo benga ta ko benga. Ah, papa sala vous en a raison. Pour telemela ki fayu zaki na raison. Bo benga ta ko benga ke ya solo ndekwa. Tondimi yo pena ya solo oyeba ki bateau malam bo benga ta téléphone bona numéro na ga téléphone. Merci. Voilà bandeko ba tuti wana ba convaincre ba payer lelo naza koloba na moment oyo na Burundi ba bandi pe chasse na bango ba bandi na CC
babani ko chasser batuti babike non tozana déséquilibre na kata mboko na kata Burundi à cause de ces tuti. Na Uganda ils ont des problèmes na kata Uganda talakanan batunino même na Angola ba infiltrer Angola mais Angola zana na bango nanu malembe Juan Lorenzo Téléman réveille-toi Juan Lorenzo réveille-toi tu es infiltré tolobela toke ba infiltré yo na kata ko sakanate ils sont là chez vous Braza mawatro mo tolobela ko Congo Brazzaville zatepo kuna basi ba kota eti na makila po ayokela ka biso tabno yokela ba franc-maçon Denis Sassou Nguesso ayokela ki bango et azana problème sérieux donc c'est à dire que ce sont des gens invivables toko boko vivre na bangote et voilà ce qui se passe là na katia masolo owana na katia mboka na biso donc c'est à dire que na mboka wana tout ndenge ba benga na bango et lelo baton va profiter qui na makambo eleki awa parce que il y avait la présence d'un idiot. Tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est la présence d'un idiot facilitateur. L'idiot facilitateur, c'est qui? C'est Chilombo. Chilombo, l'idiot facilitateur, oyo mwana ya nyama. Ayebite mboka wana ezali l'importance ko leka kutu tapis rouge za ko nyata po ke lobby bana na ye na bakoko na ye bakozala na problème na babele ko Congo. Bana na ye na bakoko na bazala problème parce que ce qui se passe na kati ko Congo yende a faciliter ango. Alors comme azo faciliter ango Congo mobimbe yebike ye a profiter nango alors comme ezana présence na ye a faciliter nzokate touche na simbisie Hippolyte Kanambe a simbisie touche. Hippolyte Kanambe a simbisie touche bayokani na bandeko na bango ba Rwandais ke c'est une époque comme ça va Congolais va oyine malamu Congolais va oyine malamu siko ba lukanga na ya mo bomona ki la présence ya Olive Lembe na kati ya Goma akene kono kwa mbrouiller alors là que kunale a vu succès nous sommes tout ya kini eza passé na mawa ko zanga ko yeba mbisa binoke ya solo makamuto lubaka tout le temps na révolution ceux qui bande bozo kanseketa le kuta bande ko belé bako simba maboko poete bako yeba te nini ezoko lekela bango na mabele koloko voilà bande ko to tirelo ka moi ba image moko kombora yonami okomia wana Jemi West ndenge nini tokomia wa tukata ba piloni ya SNEL bokati ba piloni ya SNEL po bosala nango nini boteka nini bakonya boteka ba cornière boteka lango nani tutela ma Chantal na Nelly ma Chantal azali azawa pi ma Chantal yende boteka ki ba cornière ya SNEL bokati ba pilone pona ko longola ba cornière boteka ma Chantal na Nelly na OK na Nadine bango nde ba sombaka ba cornière oyo bokataka na ba pilone ya SNEL. Est-ce que oki ko présenter ngai bato oyo bazali liboso na yo parce que bazali koloba ke yonde chef de bande est-ce que oki ko présenter ngai bato oyo moko na moko oyo bisanga pe rôle na ya jouaka na groupe na bino ezali nini présenter ngai bango ya liboso ye wana kombo na ye nani chinois na groupe na bino asala comme ça nini chauffeur amema biloko nini ba cornière à part komema ajouaka rôle nini mosusu soki toye na wenze ye lutakenda na biloko na wenze na biloko na wenze mais tango bozala na terrain bozolongola voilà bandeko c'est un peu long je vais vous expliquer ce qui se passe bandeko na komona makambo zo leka na mabele ko Congo na ko lo batata minene boy ce sont des fainéants balingi facilité c'est-à-dire que balingi facilité mboka ya bino moko au bien boloba ke te de mato bundela mboka mais va préférer ko kele na moyibi ba yiba mais ba vrai miyibi sont là au Congo ba vrai miyibi sont des étrangers ils sont là bomoni baza ko sambwa pona buzoba
Ce qui bato mayele ndenge to bela kabango bote na bote bo bundela mboka batata na biso yo batata yo nde batelema ko le bazo sala ba comprendre no yiba ka ko kataka ba cornière wana ya SNL le danger bazo zwa ke ko kwela pe bango courant basiki ba kufi ba munya ngote wana bazo ngona danger te mais soki si bango ke telema to bundela mboka to benga na ba paya o basalike bo bana ko nyoko mana kata mboka te wana za bato bazala minduki te bazala minduki ozomona mabe na bino ba congolais. C'est là où on a vu image yo pour la kolakisa bino na bato bazo filmer bango. OK, baza ba meyibi. Bato ba rendre bango ce service là que ba komba meyibi, c'est la société. Société on a le Congo avec un budget de 5 milliards pour plus de 80 millions de Congolais. Et bango moko me balba que non, to ko supporter angote ba préférer ba no kangaka bango ni colonel so ba l'extra bango na ba image pour nous distraire. Ah regarde le groupe de Libi, regarde ba yiba ba saka bati, regarde ba salabo. Mais pour la de ne pas encadrer tout ce monde là. Batato yo au moins le ba sambusi tata munene boye na mandefu na tolo ba sambusi pour un parce que azama yele te yemoko. Soka a select groupe mo biso so bunde la Congo pour l'honneur ya Congo. Na kanisa ko sambo boite voilà asambo pona nini po ke ayebi ye mokote musala ni azosala alors biloko yo et pesa bango leçon ba yeba ke on nyoso bazosala na Congo babani ko futa ngo na busoba ya boy parce que bazo yeba teke ko bundela mboka eleki nyoso baza humilier de l'eau parce que bazolanda alingi facilité kuiba mais bien luka droit na ye droit oyo ko permettre qu'à vivre bien na mwasi na ba ba no yibate droit wana zate na bato ba sono bazo kanga bango ba yebete que non bato wana baza privé na tout et soda ye aza muta mibeko batindi ako kanga mais yonde congolais yo mo ba no na ko yibate mais na zo revendiquer ba droit nanga comment ba papa ya nyoso ba yana mabele ko Congo ba yibaka mais ba l'accès bango na télévision té Alexis Thabo Mwamba un grand voleur bandit criminel ayibaka atonga bandako partout asoma na Montréal partout mais pour na nini bakanga Alexis Thabo Mwamba d'un voleur te babimise boité kaka ba congolais était abino que chacun de vous était aïe. Merci. Ba Congo na kata île de Mateba encore ezongi ni les autres kana kata île de Mateba bandi ko na biso na kata ba Congo botelema ofongola miso to bandi ko mona ke batuti comme ba échoua qui na kati ya Kivu alors bazui bakanga ba Congo en otage comme ba échoué l'autre côté Hippolyte Kanambe avec ses amis balingi bakanga ba Congo en otage alors Kabila se positionne de milliers de têtes de bêtes oyo azalaki na ngonyo seki wapi na île de Mateba o ajibindele mibale ba kengela wana ezalo kola bango nzoka te ezali ya Hippolyte Kanambe. Et dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ses parrains multinationaux? Oyo, bazaka na kata mafia, o ba vanise wana, bazo continuer à exploiter, ba minéré o eza na kata île de Mateba. Na kata île de Mateba, Hippolyte Kanambe a comme ko sala ba va et vient kuna pour que nous surveiller neng ba carrière ba minéré oyo eza ko bima kuna po ekende avec des conteneurs na ma belé nyonso eza ko bima eza ko kende na ba pays mususu. Congolais parlementaire Congolais yomoko tala bolimba kanga bino biyibi obebo tele mabolo bakeno na ba chef coutumier na ba chef du village mabele abino na ndeke bo oh bandeko to lamuka s'il vous plaît ba like na bino laissez la kapia voilà na kanisi autres za ko lobato lobaka ko betaka tolo mikolo nyoso bandeko to lamusa bino bolamuki bien bolamuki te etali bino alors bandeko bana sommet ko le Congo voilà comme on dit tout le temps que na kata sili Kivu minembwe jamais minembwe ko tomber jamais minembwe ko tomber ba autochtone nyonso et l'armée nationale du peuple Congo sont engagés de mettre en garde l'Union européenne. Voilà l'armée nationale du peuple Congo et nos populations sur minembwe et sont mis debout pour mettre en garde Bolanda toujours besoin mettre en garde qui l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ils sont tous au courant de votre complot. Alors, tout ce que les Tutsis font là, ils savent que ce sont l'Union européenne et les États-Unis, les Canadiens sont là derrière les Banyarwanda. Alors, vous avez échoué.
et votre manipulation et tout ça, vous avez échoué. Alors, c'est pour cela que Bango Bandeko na biso va signer ba lobby. Cette fois-ci, plus rien ne sera plus comme avant. Il faut chasser tout le monde. Donc, déjà, campagne bandit, il y a pour chasser Batouti et Sika Bazali. Et alors, nos amis, au bazar sur place dans le terrain, quoi? Ils demandent à tous les Congolais, aux à la policiers, aux à la soldats, aux à la nani, cette histoire, vous êtes concernés. Quand vous êtes concernés, mettez-vous debout, défendons notre sol. Voilà le mot d'ordre qui vient de lancer, que partout, ne dites pas que non, ils sont avec vous là-bas. Vérifiez bien, les tous sont là dans l'armée, ils sont là dans les institutions, fouillez-les. Il faut chaque coin Mboka na esika bozali, bozala qui na insécurité. Jusque là, vous êtes encore dans l'insécurité. Mettez-vous debout, chassons tout ce monde-là. Bon, Luka, poso, biso to termine comme moko, nangonga moko na air moko, to kangabano kola basoso, et batona bango, bako senga bango bimambango, et bako kota plus jamais. Comme na Tanzanie, bako karasuko kota na Tanzanie, pour bachassa bango tout. Et n'oubliez pas surtout, Derek, MONUSCO azali complice. MONUSCO, nous voulons plus la MONUSCO. MONUSCO, MONUSCO aussi doit partir avec et ensemble. Voilà, toujours Félix, le complice, il y a tout ce qui se passe là dans le Congo, comme Nabango est simbité, et voilà, par contre, changer Maloba. On a besoin, il y a des explications à Chilomboté. Chilomboté a des problèmes avec les Congolais. Dans les jours à venir, tu le regretter tout ce que tu as fait là, on regretter que au Saraki Biloko il ne fallait même pas au Salayango parce que Congo et Mboka Moko, personne a Kabola Congo, Congo et Gotika la Kaka Congo. Donc voilà, Oyo, Félix Chilombo, Nabandeko Naye, Bazako Sekabiso, Bandeko to Tchelebino extrait Nango, comme ça, to Tchelebino extrait à image Moko. Botarango. Voilà la famille présidentielle, bazo sekaba congolais, bakomo CP là, baza na katia jet privé, baza kotambola mokili mobimba ndenge balingi, et voilà Congo, Congolais kuna azali kokufa nanzala. Donc, ils ont passé mingi tant que mon image boye et que bazo sekaba congolais que vraiment tina mogote et bango bazali kodondwa lelo na oyo mbongo ya Congo ezali ko sepelisa bango. Voilà bandeko bana somme kolo Congo. Okamadi nationalité bo pesi bato moko boye. Ouais. Bato ba mo luka mabele. Mais le quoi bo pesi ba une nationalité. Boke na konyo kama ate bo boto na nationalité na bino. Bazo nga Rwanda kote ba uta. Ah mais on se récolte sur na Rwanda kuna te. Bon boto na nationalité ba vivre le quoi ba Rwandais. Ni yamo bozo bango boto na ba une nationalité. Yesu Christ ne ba tuti yango wana. Un point intérêt. Un tout un individu, voilà. Nakanisi, bravo, bravo, Koubal. Nakanisi bandeko, to komi na moment ngoke et komi général. Généralisé, bandeko to telema moko na bisope, a telema lwake, libanda. Bandeko to ke na bango so na ba blague te. Il faut to benga na bango. Voilà bandeko bana somme ko le Congo na kanisi o nyoso to lobaka ezali ko salema po ete tango yango ekoki o to lobaki ke ntango infweni bolanda oyo ndeko mora. C'est comme un modèle pour l'Afrique. Il en est un sur le plan économique. Non mais ça c'est de la propagande d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache d'où. Écoutez, quand on me parle du Ghana, on me dit que le Ghana est un pays qui se bat, mais parce que le Ghana travaille qu'avec ses ressources. Le Ghana ne va pas piller les ressources de son voisin. Bon, alors,
Rwanda, il faut qu'on nous dise d'où viennent les ressources du Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Rwanda. Je pense que ce soit les Occidentaux ou les Africains qui prennent le Rwanda comme modèle, il faut qu'ils demandent clairement d'où viennent les ressources du Rwanda pour construire ce pays. Si on viole les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et qu'on se tait, si on massacre les populations civiles, si on utilise les enfants dans les mines de diamants et de coltan, si chaque jour les populations congolaises sont en instabilité permanente jusqu'à la tête du pays, parce que le Rwanda mène des incursions qui sont aujourd'hui démontrées par la MONU, je pense que ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très correct. Il faut dire la vérité sur ce qui se passe et alors à ce moment-là, eh bien, on va applaudir le Rwanda. Si le Rwanda arrive à se développer par ses propres ressources, moi je serais le premier à dire, allez voir comment ils font parce que leur méthode est efficace. Mais si c'est pour se développer en dépouillant le voisin, je pense que ce n'est pas très honnête et ce n'est pas très correct et ce n'est pas comme ça que l'Afrique va se... Voilà, ce n'est pas honnête, ce n'est pas très honnête au niveau de la communauté soi-disant internationale. Voilà, Charles Onana, Azali Congolais. Azali Congolais, mais vous, Congolais, vous êtes incapables, vous avez peur de dénoncer des trucs comme ça. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer parce que, ou soit on dit, et les ambassades, tout ça, les ambassadeurs, tout ça, ils vont tous, parce que ce moment-là, depuis qu'ils sont là, ils font rien. Aujourd'hui, notre pays est menacé, nos richesses menacées, nos parents, nos amis sont menacés. Et aujourd'hui, on voit que les ambassades sont là, les ambassadeurs, c'est ça les grands problèmes. Ils sont là pourquoi? Voilà notre souffrance. Cherchons à savoir à quoi servent ces ambassadeurs-là. Ils sont là chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Si nous avons des problèmes comme ça avec le Rwanda et que personne condamne le Rwanda, on n'a jamais vu l'ambassadeur de la France au Congo condamner le Rwanda. Jamais vu l'ambassadeur de l'Allemagne au Congo condamner le Rwanda, que non, laisser ces pays-là tranquilles. Jamais. Jamais. Et alors, nous devons continuer à dire, ah oui, restez chez nous parce que vous êtes là en mission diplomatique. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, soit ce sont des facilitateurs, ce sont des gens qui encouragent, ils sont là pour savoir qu'est-ce que nous pensons et dire aux autres que non, ils sont dans les distractions, allez entrer, allez prendre. C'est ça la mission des ambassades au Congo. Voilà, bandeko, bana somekolo Congo, toyaka wana po ete biso moko to luka koyeba ndenge nini tokolongwa na kati ya prise oyo ya esclavagisme boumbu oyo ba créer la biso. Alors mes chers amis, allons un exemple à suivre. L'Afrique du Sud. Oyo, le monde bouge comme toujours le bilan comme information à 4 Afrique du Sud. Monsieur Julius Malema veut mettre fin à la arrogance des Blancs en Afrique du Sud. Les leaders de EFF, Azali opposant nationaliste na kati Afrique du Sud. Leader wana na groupe na bango. Va décider, va lobby, non. Tout ce qui s'est passé là à l'époque de Mandela ne peut plus continuer à exister en Afrique du Sud. Les Blancs, voilà, en Afrique du Sud, de tout le monde. Non, non, plus jamais. Mais nous ne permettrons jamais aux hommes blancs de nous montrer ce qu'ils ont montré à Mandela pendant les négociations. Donc, Sud-Africain, kuna na bango ba telimba lui bato bazo mon comme ambassadeur yango wana, c'est-à-dire que c'est à nous de commencer à dire stop, fini votre manipulation. Ceux qui sont tellement là-bas, vous parlementaires, il faut interpeller les ambassadeurs au bazar complice à Makambouana, au bazar qui n'a minengwe. Il faut interpeller Bango, on sort au ambassadeur comme ministre des Affaires étrangères à interpeller Bango, à mettre Bango en garde qu'il ne puisse se mêler d'aller dans nos provinces. Comment l'ambassadeur il y a un Équateur, à quelle province tout, il se permet à faire tout ce qu'il a ça. Est ça normal? Non, il ne peut pas se faire. Voilà Bandeko, Totel Melango, Tomeka, Tobundanango, Elongo, pardon. Voilà papa ma folle quand tu as les Kamako Bakisa, To Bandeko, Mususu, Oyo Bomonike. Bozana un plus yako bakisa na kanisi numéro na bisa téléphone yango wana boza komona boko ko benga po ete
bo participer na oyo nyonso sengeli ya ko bakisa oyo bokanisi okoko bakisa par rapport na campagne oyo ya mobilisation oyo tozali kosala po ete Congo na biso ekozalaka jamais balkanisé ekozalaka jamais balkanisé. Alors pour te tondima kezala jamais balkanisé, c'est avec l'appui de tout son peuple, avec l'appui à yo population. Comme une tango yango que la guerre sera longue et populaire. Elle est déjà là. La guerre, elle est là, elle a été longue et maintenant elle est populaire. Donc c'est à nous, bisomoro bana sobe kolo Congo, to telema pour te défendre ma belle yekolo Congo. Voilà bande ko bana sobe kolo Congo. Toyaka wana po ete to betambela to bundela mabele ko Congo to bundela ka ba individualité. Alors yo yebike mabele wana ezali ya yo ezele ba parana yo ezele ba koko ba tikela yo ezele ba koko ba tikela ba koko ba tikela. Alors ça rappelle quelque chose au défendre mabele. La bomba ka kombo na ngaite ezanga ya sambo seni. Na ituka sidikiwa na territoire de Fizi. Patriote. Elo mingine bisabino awa na territoire de Fizi toboy délégation ana ya chef de l'état Koloba akutinda soki bespere soki ni français angweza nga kalikambote na ibi makambo ya lukuta na ya nini boza lukuta toibite alobi akutinda soki bespere soki banani baya na Fizi bata limite soki limite nini soki frontière toibite Minembwe ezalaka pose na territoire de Fizi eza ya biso babeme barega bafuleru na banyindu likambo ya kokanga président lobi akotinda bato baya kotala limite bespere ya bakoya nini yango. Eske Minembwe eza na frontière na Rwanda? Minembwe eza katikati te bespere wana bakoya kosala nini? Donc balingi baya makambo toyebi biso tosi tomoni biloko nyonso esalemi na Minembwe bato idepese kosilika te soki ezalaka moto idepese mpona kolinga kaka idepese wana kosala loyenge na Kinshasa tata bunda mikolo mingi lelo tosi tokomi na pouvoir loyenge soki bokomi na pouvoir le eske boyokaka soni te bato idepese nga nayebi te mokolo mosusu bato idepese ntango tokóma na vote soki bokosalaka campagne na territoire de Fizi na Uvira. Voilà bandeko wana ezali alerte baza kopesa na kati ya bandeko bato wana soki baye botya bango bapine. Voilà les amis, plus besoin que lukaka ba message bino bozala déterminé soki bato wana baye botya bango bapine comme ça bozoba wana ekosila eko se répéter sur na Congo te. Alors maman lo sako pa na yo maloba omboka yo. Oui, le sac en tout cas, maman na mona zana problème ya réseau kuna on dirait. Ozana problème ya réseau ezo kata na ezo bima bien te maman. Soit benga na numéro. Soit benga na numéro mususu wana, mekana na numéro mususu. Oye suki na 052. La canisse faut ça la côté mangai papa. Ah oui. Ça la charge batterie. Ah ok. Ok, ça va, allez-y maman 2 minutes. Les autres kata. Ça va, c'est bon maintenant. Quel maman tozo kayo? Voilà, kupata ko telefona ndo pango lo sako na yo lo sako akitala bande kwa biso nyonso tu oyo ba kokota so na sima lo sako na papa makolo lo sako na mama Congo et puis comment tout cas lo sako na bande kwa biso ya bande kwa biso vraiment tout cas pas na biso bazana SN na courage na bango na armée nationale la PP Congo na kopesa so lo sako makasi vraiment tout cas ba parlementaire na biso mais na koti beaucoup plus pour la petapela pour la bagène na biso na petambela pour la bagène na biso en tout cas na sengi na bagène na biso en tout cas bapi pour le moment en tout cas bapi ça na tout cas pour na bango bapi ça na tout cas esprit na bango na carte ba politique vraiment na carte ba politique baptele ma vraiment tout cas pour la kokundela mabele parce que pour le lutte de ça la lutte ya pas tout ça la lutte ya mabele ça la lutte ya libération
qui te ça ezali ya libération pour la mboka ezali lite ya parti politique te ezali lite ya leader politique te donc soki vraiment en tout cas bachaine na biso bachaine nyonso to baza na kati baparti politique na kati ya mikolo na bango balongola nano bakomba parti politique mpe balongola nano bakomba balider na bango po en tout cas biso surtout topeka appuyer baparlementaire mpe baaction oyo baparlementaire basalisa action moko ya bravo eza mpe ezala mpe biso surtout bamama vraiment quand totelema motela motu vraiment en tout cas asala mpe tapela vraiment en tout cas mpona kofélicite action oyo ya baparlementaire basali mwana na mwana po asala na ngai napakisa susu bapana mpeta susu mbela en tout cas bravo mingi mpona action ya baparlementaire basali mpe na ngai nasongisa susu napakisa susu eloko moko ya moke oyo olobaki vraiment en tout cas c'est vrai tu le vois ça vraiment en tout cas un facilitateur ngai nakopakisa susu kazali vraiment un facilitateur actif ye mpena en tout cas na misu makasi epi aza polele akombami te alobeli biso polele kebandaki ye ayaki mpona bapaya epi akosala mpona barwandais libana wana ekokatala te mais papa tozali mpe komatuka bandeko na biso mosusu bazali bafacilitateur passif bafacilitateur passif wana ezali ya komatuka balider na biso ya politique au contraire mpe bafacilitateur wana pacifique baza vraiment très dangereux te bango bavandisi bango bato bazokofanda na kati kuna bapasteur bazali na kati kuna balider politique mosusu bazali passivement donc bazali kofanda bapaya voilà papaya olenga na bakisa kaka yango wana merci mingi mais to soutenir en tout cas vraiment baction ya baparlementaire merci matondo to soutenir baction ya baparlementaire te parce que bango mpe baza bapoliticien wana bokebi mpe lisusu baza bato moko mpe balinga mbongo bokebi mpe lisusu biso toyaka wana totiaka mai na monoko te toyaka wana mpo toalerte bandeko to soutenir action ya population to soutenir mpo bango sikoyo il faut babanga population fo elakisa bango ke bazali wana mpo na bango population soki botelemi baparlementaire mpe bakotelema soki bino population ovandi wana kaka nie mawatropole likambo oyo batuti bakoti bino na cité bakoti bino na bacommune na baquartier nyonso baza infiltré mpona kobimisa bango ezali ke moko na bino amene bakusa koyeba opération voisin na yo nani opération voisin na yo nani voisin wana akoma wana depuis quand papa maman s'il vous plaît message oyo ezala epassé na congolais nyonso parce que poto longa bango il faut opération salama na chaque balabala na chaque quartier na chaque commune na chaque ville na chaque province na bandeko bainfiltra biso na ndenge moko bokondima te mais toleki bango mosika na ebele même kutu 1% bakotelema te imaginez-vous nous sommes 85 plus de 85 millions de Congolais. Plus de 85 millions de Congolais. Mais ils sont comme. Malgré ils ont des armes. Les armes, on a touché à côté. Ils sont au moins, parce que dans le roi de Mobimba, ils ont plus de 10 millions de roi de Mobimba avec les Hutus. Mais si on a tout ce qui est Hutus, Oyo, bazwa penanini, baza moins à 3 millions. Est-ce que vous croyez vraiment 3 millions na Rwanda bazali kuna? Oba yana Congo na kanza 1 million ou maximum 1 million 500. Bon, 1 million 500 va dominer sur 81 millions 500 va dominer sur 85 millions de Congolais. Vous trouvez ça normal? 1 million 500 même quand ceux qui sont concentrés sur la Kinshasa avec 12 millions ba mama bandeko il y a ce que vous pensez 12 millions de Kinois na kata Kinshasa et le lot boza ba mendiant bozo kemandé vous n'arrivez même pas à vous nourrir maye malamu te courant malamu zate konyo koma bo benga bango ba patron mais baza combien attaque bango sur ba compte na kata Kinshasa dans la kata Kinshasa ba 500 000 mais 12 millions bazo banga 500 000 personnes oyo kangolo ba bana miki bandeko tobota courage trop c'est trop on a trop souffert et c'est fini et loko tozoko sala o tozoko lukomisa to sala tu auras besoin d'être au sein de la communauté internationale
Tu as besoin de que tu lukapuya américain na banane po baza to comprendre que sont des complices dans cette histoire ya Congo. Alors biso moko to défendre ma belé na biso. Na kalisi pour comprendre. Alors na moni papa Jim na moni azoko bele matin. Alors na kalisi bandeko oyo nyonso azaki na posa ko intervenir na moni to lingi to koma na suka émission na biso oyo amoni kazani kamba ko bakisa na kalisi to tikali na moi 10 minutes papa ma follow sur le bakisa ezalité na kalisi voilà donc papa Jim amoni azana musika il fallait intervenir mais ba bloquer qui na bandeko mususu tikana to benga yepo azana makambo ko lobela biso. Allo papa Jim na lombango to zelio mingi ozo benga te malobe pana yo. Allo. Oui, il y a un problème de réseau. Ouais, il y a un problème de réseau. Benga na numéro mususu wana, benga na numéro mususu wana. Voilà bandeko bana some ekolo Congo ya solo ke tango tozali ko belela bandeko to beta sete ke moko na biso pe asala musala comme sengeli. Moto moko azali épargner na makambo azate. Botala bino moko banda Hippolyte Kanambe aya na pouvoir na staff de mopimba o ba bomela biso musée. Le ba boma musée ba pika wana 20 ans. Tout cela qui nini, tout cela soni. Et là quand vous les alité, et là quand vous êtes kolbake non, tout c'est rapport communauté internationale ba biso boté. Tout cela bangote. Biso moko bazo tele la biso. Bango bazo tele la biso ndenge ni to agir par rapport à cette situation. Bango ba meka ki bango. Ba meka ki bango meka na subo to bo réussir ko la biso minengwe to zana bino mayele. Siko ndenge ba échouer, bolanda bien. Comme ba moni ki ba échouer, alors il faut tomber dans la bango. Ce qui vous dit qui bango bandeko, ba ko peta ba je mususu. Et wana même bato tini bango mo na biso ke to za ba boulé. Alors ne faisons pas seulement confiance aux parlementaires, agissons nous aussi. Agissons comme les hommes. Puissons nous agir. Exactement que non, comme un parlementaire, un lobby, comme un lobby autopsie, bravo, tel la banque comme le leader. Non. Attention, beaucoup est un piège. Leader a zaté. Leader yonanga biso nyonso ensemble de tozali ba leader. Yonanga l'ensemble de leadership yango wana. Ceux qui vous disent que non, ba parlementaire ba zala ba leader o a beaucoup mona tola la suma kale a walisus. To taba ngo liboso te. Biso moko liboso. Voilà la qualité, vous avez compris pourquoi je dis cela. Pour vous avoir mayele na bango, bazala ko basa numba. So ba ke ko pesa bango ko tsa mwa mingi, au moins va changer ma idée. Mais tout ça na bango pe mayele, na qualité cette fois ko rater. Allô papa, le sac est pas normal pas na yo. Ok, le sac ko papa sala na ndengo pesi maloba. Bande ko biso nyonso tomoni na tangu kolo mabele mwana mboka sundolaka monguna résultat ndenge ezalaka donc badepute na ntango sikoyo balobeli mabele bamoni ke ezali likambo ya mabele barelache mbanguna omoni koma ruberwa na oyo soki Jeannette Kanambe il faut kotala bango na kati ya parlement wana ndenge bazalaki. Pourquoi? Parce que bana mboka babandi ko se détacher na bango. Donc bandeko ba parlementaire soki kaka bango basundoli batu wana litumba la bispesi tolonge tumba matondo bakara na zokshile maloba matondo tokolonga bitumba oyo ba parlementaire bazali kotalela pe biso nazo ko répéter yango ba parlementaire bazo ko observer yona ngandenge to ko agir par rapport nango courage na bango ko ute pa na yona ngai courage na bango ute pa na yo population bandeko bobenga bandeko na bino nyonso bo sama okino ntangu infweni
courage à parlementaire, courage à bisonyoso, courage à batutu et ou te pas ya yo population. Na tant yo population tomboki armée mo et ko le belayo arrêter zati. Alors, ceux qui vont le vivre, tiens, batouana liboso, boté baron que, ah, pas parlementaire, c'est bon. Quand va parlementaire, ah, bon, c'est calmé, bon, to c'est calmé, to solonan, to kenan un dialogue. Mais dans le temps où on dit que non, biso, il n'y a plus rien, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dialoguer, ce sont des criminels, des assassins criminels, il faut dégager. Il faut les dégager. Na bango, na monisco. Bango, monisco, il faut dégager. Parce qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Ngomino, Tungino, FARDC, Oya, Chilombo, na Monisco, ils sont ensemble. Alors, comme na bango et baby. Comme couple na baby, ba o kabona siko muta ke na côté na ngaite, ngana nazarek na ngate, ngana se ils sont tous ensemble. Alors, population comme c'est la force, la bombe atomique, force la population, il est temps d'exploser cela. Vous avez compris? Matondo. Voilà, bandeko na biso toyaki wana pour l'information. Matondo na bino to pese la canabiso mokolo ya mercredi. Merci na basuke na bino. Merci na ba oyo bonso. Nzambe apeseki bango kama makanisi ya ko kanisa la chaîne na biso. Matondo na bino to pesani elaka na biso pona mokolo ya mercredi. Vraiment, abonnez-vous massivement, partagez nos émissions à tous vos amis. Alors, notre rendez-vous est plus pour Mokoloya mercredi. Merci. Allez, bye bye.